oza na chauffeur akumbaka yo de ozomona ondire nzambe na vie na yo eloko te ondire nyonso te esekoki nzoka nde projet oyo ozomona eza réalité eza vérité te nzambe abanda omona nga na makambo mosusu nzambe azomona nga te oyo aza tolo na se ye vie na ye eza consacré mpona bato moko boye do ye abandokanga kaka bagene na vie na ye mpona bavie ya bato ye ifo avanda wana fo abondelaka kaka motu moko azwaki problème ye abondelaka mpona bango nzambe adomona nga na makambo mosusu me nga moko to na ye poto na omona makambo mosusu nazwi vision ya kosalela nzambe depuis na Congo omoni ntango ngai nalembaka na makambo ya nzambe bien aimé nazongaka na histoire na ngai na nzambe tant na komaka fatigué na makambo nzambe na zonga na relation na ngana nzambe me zonga kana relation et si kan nzamba zwaki yo makambo solo la kana ye l'Éternel m'avait parlé un jour te yangai mais au côté yanga na mboka mindele o te yanga awate pour bato esengeli ba yoka yo baza awate ba na mboka mindele na mitali na kwiti ya diambo na zayaki nango na mitali na façon na zayaki nango na bi na kokende kote ya yeso ngo na mboka mindele na kokende kote yango na kubanda ndenge nini me nzambe ye moko aza na ba projet déjà sala na bomo na biso yango ekokokisama nzamba ye kosala ke na ye ko ya poto ya liboso na sali musala na ngala muziki na yaki na muziki na yaki nango na zongi Congo nzamba ye ko permettre na maladi ezinga na Congo na bela makasi na zaki mutukuta ko ya suku poto te lokola ba projet. Bien aimé, la réalité c'est pas la vérité. La réalité, bien aimé, c'est pas la vérité. Modèle ozomo na poso maman ana ozomo na lelozo sepela na ina komaka vert. Na komi vert. Omoni ba place o mai etanga kapenda mai so ezotanga mingi place wana na ba mir na biso mingi ba Congo. Omona place mombe mai te metanga to so mbule beti place wana koma vert ndenga na komaki. Na olamuka mama na nga zo yeba te so na olamuka. Maman n'a pas battu son nom la mouka. C'est pour ça que j'aime trop ma mère. J'aime ma mère. So na yoki ke maman n'a pas l'inzala. Nazara l'aise. T'es na préféré nga mona la lanzala. Mais maman n'a pas lia. Ma mère, elle est toujours à côté de moi. Tout le monde à partir. Batutu bakeye te malade on ezaka contagieuse. Bon moi tena badobi mabatofina. Soki rezuo e kozo corona kosa. Eza contagieuse bona mutu nyonso atika kinga bien aimé bato baza zinga na yo parce que ba omono so na mo loko bato ba zinga na yo bien aimé bazo mona yo ba yebi ke quelque chose ina ya malamu ezobima mais le soko sala ta 2 semaines d'hôpital okokisi 1 mois 3e mois na nzimito bano mona batuka ndenge oyo monaki ta musu batu musu yo benga ki pire alors batie mikolo na vandi nanu na ki hôpital trop nazo pema mais yeso apema kate. J'étais resté avec ma mère, avec mes frères, avec mes soeurs. Nanda kuna biso ka totikali na famille nanga. Totikali na bana nanga. Mutu alesa kandaku. Mutu a soutenir famille. Mutu a futa kandaku chaque les 30. A beli. Azo kende su musala te. Azo sala suste espoir a mama nyonso chaka na mwana wana. Mama so atalika mwana mai na misu. Na place nga mutu nazo bela na konda. Mama nanga nde mutu azo konda. Nazaka na petite mama nanga zaka na petite azotala kake oyo nga na kana kunda nga yeyo siko yeyo akomelinga blé déjà vert na ndaku boye na kosuka wapi soki akufi na kokende wapi joka bilaka nzambe za kikati na nga nzambe soka lobi akosala loko mokati na yo je savais même pas que aujourd'hui na kokoma o naza lelo je savais pas na bana otala ba réalité na yambi Yesu. Tant que meminga na de la délivrance, meminga de la délivrance n'a bika le même jour. Le prophète qui avait prié pour moi, aïsinga bi ma sœur, problème na yo, nzamba tiki, eza batu mutu babwa kelio. Mais l'Éternel a permis parce qu'il a besoin de toi. Oh, on a besoin nanga o eh. Il faut confesser, on dit maelo kwa mokondi, pe mo bikisi. Ngana bi oh, abi oui. Tango kenda ki premier oza na relation na nzambe mais ozo kota na action te parce que quand je nasala ki voyage à liboso na yamba ki Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi na façon ni bien aimé dans le Seigneur quand na ye na musique mais na za na grande sœur nanga oya tata toza tata moko mama moko
Grande sœur nanga abanda ko sambela avanga sikoyo komba kana ba weekend mususu oyo boza na concert to ba libéra biso to bato toza na famille to kendaka les papa ba famille na biso pendant que nga nazalika na yaya moko mwasi awa o komona ye mama Rema saba ote mutino soto ayebi ba weekend nanga na bande ko kende ko lekisa na ndako na ye siko ko lekisa ba weekend nga ana na bande ko kende ko lekisa na ndako ya sœur nanga za muto bondela kabanda série wana bando bondela na combat spirituel oyebi bato combat spirituel bazaka trop spirituel muto akoti bobondeli muto abimi bobondeli muto abaluki donc ndako na bango banda bondela l'air nyonso n'époque wana j'étais fatigué banda na mono ndie baza ko merdenga n'époque wana na mono ndie banda ko merdenga donc so na ke weekend kuna na banda ozala trop na se ndana mutu mona fimaka na mutu mona bana mela mwa weekend siko na ndako na bango so ke weekend ba weekend musuku teza ke musala eza na ngote na place na kende epa na ye na kenda nga pa ba mama na biso banganda wana o to bande ko bwaka mama na luza weekend ono ya kuna puka na kima ba prière puka kana kima mpesi na banda okende ba prière nzoka nde nzamba banda lingana ke kuna po asala ki na ba projet moko nanga il faut na kene na vanda na mona titi da bateau ba bondelaka ndeni ni bazalaka ndeni ba vanda na ndako na bango mengala ndo kota na projet nzambe te parce que na mona otala ba réalité na otala ke musalo no sala oyo ezo permettre na futi ya mama na nganda ku musalo no sala oyo ezo permettre na tindela ta bana na ngami bale na tika na kini ata 50 € musalo nazo sala na ko tika musalo te poso na tiki musalo oyo na kalami na nzambe na osuka wapi nazo kima nzambe bien aimé nazo kima nzambe baninga babotaka mwana para français bazwaka mikanda kaka na hôpital na yebite soko ko convaincre nga ou bien loba kezaka bongo te non soko boti na mobali aza français mobali no akoya na hôpital to yebi biso sonde basala makambo asali masolo et tout ale basali papa dès que osobima na ndaku obandi ba démarche oza déjà na mwana okokisa ta pas même 1 mois 2 mois obandi d'ailleurs ko déjà okoni ko kangisa déjà masolo yo po bimena na sima wana acte de naissance mwana ya nanti tango et bimaka yo pe mamo bimeli wana mais moi j'ai fait 7 ans na sali 7 ans na bébé na maboko père français monzambe kutuko azui tata alongoli tata na poto akeko tika tata na Congo bino moko boyebi il faut mukanda papa il faut boye na boye il faut présence à papa na koma ki coincé na komo luka papa ya ko luka bomoni te azakita kenene yani na Congo oh akenda Congo 2 mois 3 mois 4 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans bien aimé jusqu'à 7 mois nanga kokisa 7 ans na kati ya 7 ans wana de siko na kati ya kozanga mikanda wana nde bandi ko dindisanga siko na profondeur pona ngai na ba projet na ngai la circonstance na banayo mona na kati ya motema na ngai na bayi soki na simbi na bengi kutu même président na ngai kala na yebisi pa père nazo kokate vie a poto eza pasi na okokate na mesana te na okosala te na meki kosala kana mukanda mutu na ke kosala femme de chambre mu Congo na okokate na mesana ki na vie ya facilité oke mona mukondi boya peso enveloppe oko beta porte place bo bima ki piaka ozi to bima na Congo na ba vie ba musicien ako bima na voiture boye a louer voiture wana mbongo te makambo na olo basoki ndeko na nga rolanda nga sankara de kunta ayebi makambo ngana to bono sala toko kutane 9h tozi taximène toute la journée to yokani combien au $30 OK donc to kabona heure ni 18h to sata na $30 wana yo pia été to bandi na sankara to kena biwa mutu bo to komi wana masolo to bendi mbongo to bimi wana to kena ville na biso ba musiciens za ki bongo tana okota na ndako na ngana na $400 na $600 na jour moko batu pe apoto epai so bio benga bakosunga mishina pe epai yobike na 3 batu na ko shina mo 4 batu o abimisaka boy vie ezalaki yango na ngana otala réalité nzoka nzamba za na vérité ya vie nange simbi alinga komiso madame alinga memo quelque part alinga sala kombo no mutu tango zo résister na nzambe babundaka na nzambe te na suka lokola Jonas na libumwambisi na suka lokola Jonas na libumwambisi nzamba longoli mupali ya français alongoli na poto
obala se retrouva na Congo 7 ans na bandi ozinda koluka nzambe sans papier na mboko na mwana esika olale yati nzambe pa ebisi omonika na condition wana oza nango na condition oyo oza nango wana tu vas laisser tout otalela nga otala ke faut laisser mama na Kishasa faut futele ndako bana mibale batikali na kini il faut tinda ke loko dosuka bana batomboli telefone babengi otongo okitsa telefone muteme baby na bengi président na bina ozela ka mukanda so na zui kaka mukanda na nga na zongi na nga na tikali chef ten na salle école de danse na forma ka ba fille na mutu na ngeza ki ke un jour lokwa za musalo na sala ki na kozongela ngo na ko former city na nga institut na nga moko boye ya baba ya ba danseuse na obando binisa nga ba fille et puis na louer saka ba fille na orchestre ba sala ka ba clip na louer saka ba spin ba fille na orchestre babeta ko donc musoki kana zwaki mukanda wana na tawana nenga na tika nyonso nenga na songa na Congo menzoka ba projet nanga ezaki ba projet nzambe nzamba longoli na muto opesa ngana mukanda ndenga se retrouver na Congo mutu muso ayebite comme ça donc nzamba tina molimo moko côté la grand frère na yelandanga bien et côté la frère na ya meme na Congo ton ba komi na Congo frère na yiba frère ne mukanda frère na zonga na poto na mikanda ndeko na ye asundola ndeko ne na Congo alokola ndeko ne ba sundola ki na Congo ndeko na ye ngapi na komi bloqué na papier mon côté ozola ki sa part papier kaka ya mairie basenga nga ba papier belebili mo boyi ba papier basenga bosungu acte de naissance basengi o attestation nationalité ya papa na Nantes oza kutu na droite poza bobala na te oke komela Nantes ke botindela nga mukanda mutu boye po sa na ngoni bien aimé na banjo luka nzambe na banjo luka nzambe abando kotale kusala na babar na oke l'église na osala na babar na oke l'église na osala na babar na oke l'église na ese nzambe à chaque fois kondima nange bando lemba à chaque fois na koma na tam na page mobo na pesa nzambe mu Congo il faut na se souvenir na makambo so na se souvenir na makambo pesa nga sous force le quoi aigle na tele malisusu koleka. Parce que ben mende biso to na mission, ina mission et pas nzambe ya ko telemisa peuple nzambe soit comme fatigué. Yo mutozo landa témoignage na nga na yebi ke ezo memo na dimension mususu. Eza pe na monde à ténèbres, diable pas na ba ange na batu na ye. Lokola peka biso ba na makolo ba na misu pona ko yeba ko déstabiliser bana na nzambe. Yango mona katangu nyonso na koma kana deso na koma kana na koma ka esprit na ngali est révolté contre nzambe na zonga kana masolo oyo tangu nyonso na kutana na likambu moko songolo na vie nanga o elembi singa elinge lembisa makanisa ngenge bimisa nga na nzela nzambe bene na zona se souvenir na bolamo nzambe na zonga kana alliance oyo tangu na zonga kana alliance oyo nzamba pesa nga makasi ya sika. Nabanjo luka nzambi nakutana ndeko moboye nakomola nalala 2 jours 3 jours pande Congo nalala komo vande pande Congo de Congo zaki gentil ndo ya manova na port de Lila abano yamba batu nanda kuna yebo liebo ko mela ser mo Gisèle na opese mbote soka a Holanda ninyo to vana na ser Gisèle na nzoka ser Gisèle na bande ko sambele pas passer Flori Serge Gisèle na vana na mukomso ameminga na église abina nga toke église ameminga na église a passer Flori na bando sambela na église a passer Flori na bando sambela na église a passer Flori ya jour muso yo délivrance pasteur Daniel akoto to sane pe ba mi pasteur Daniel nzamba pambolo na première délivrance na nga na passer na poto na passer pa pasteur Daniel na uta na église ya pasteur Flori nzamba pambola passer Daniel bien délivrance passer Daniel singa aye par la toi il faut passer délivrance nzamba za mambo ya koyebisa il faut passer délivrance yo za gagnère des dames na bi gagnère des dames
gardien de dame wana so nini abinanga te gardien de dame eza mutu oyo nzamba ko utiliser akobana ko convaincre mitema bato a partir ka ya vie na yo makambo nzamba osala na yo ndo ozana nzamba sala yo po o gagner ka mitema bato bayaka na pa Yesu ngabia ya wonde babenga gardien de dame bien mais okokende po za mikumbo okokenda mikumbo ozana ngoto ko glisser il faut passer délivrance so passer délivrance nzamba osalo grâce wana passer Daniel na yebi ke passer Daniel akota na Facebook nanga bandiak nanga mingi akotaka na saka vraiment reconnaissant mingi pas pasteur Daniel makam na olo ba pasteur Daniel ayebi na passé première délivrance nanga pas pasteur Daniel to sololi na ye na koti na bureau to sololi ba bondeli po nanga ba kati ba lien ba bonde abinanga na suka nanga binanga eza ya suka te eza pe ya ibandete parce que première délivrance na lekango na kini le ba bokela nga maladie ya liboma ya PC deuxième temps na eko bika kuna na kini nzamba yo memanga na poto première délivrance nanga na eko passe deuxième délivrance na eko passer na pasteur Daniel donc eza lokwa première délivrance nanga na poto ko passer na passer Daniel nzamba o lobaki o nzamba lobaki nzamba lobi naza jaloux pour na odo na li ko mono te do fo vanda la sisi délivrance lobi na mona kesu musala na bar bien aimé l'Éternel a comme contrainga na comme soana na mama wana o na nosa na bar ne mikolo nyonso to diskitaka parce que nazo sala ba manka ya ndenge moko bien aimé na ambisio nazo perdre makambo na mutu na koya na servi batu biloko na mesa na servi batu basenga ki commande po yo mutu za service ozo fo koma bazu liboke moko bazu likoso moko nde to bano sala bazu 5 brochettes bazu nini bazu 15 bières bazu ki bien ken mi balé bazu ki benga sko biloko na obosana na koza na servi 3 inken to na obaluka elongwe na mutu le na osala calcul na zangi si biloko alors batu mona balé biloko ebele bafuti mbongo mukie tant ba osala nini calcul na suka manke salami to bebani na mer to komo bebana na mer muko muso mona na saleli ba to calcul tema ko banga ko sala ba manka na komo pesa ba na biloko mususu bazwa kite au moins ba pesi mbonge bele so mbonge koti bele na caisse na calcul to sala to sali mbongo inventaire mbonge bele mer moi 100 € le kilo kolo 150 mais mer 151 le kilo ko za ba pouvoir na oh non nazo zongoka na manka o sala ki mikoleleki to komo bebana na merti na monika mero pa edenga trop to ko ba no bebana na ebote na box na ka musala ngo na tika na ngalo kwa nzambe pa lingi na ema mango te na tika na yo tika bien aimé lia mela la batalo to na eko tika ina keneki dernier rendez-vous ba ça social bazo aka place te ponanga na vanda aka na cave pa mama na biso moko boye ya miziki kaka tovanda wana azaki na bar na ye tovanda na biso wana ye loko alinga inga minga ye kolongola nga na se wana yo kotanga na ndaku na lala na ndaku na ye na vanda nga na ndaku na ye bo siko ozo lingo tika vi wana oza mutu mo fo éloigner o se éloigner musika na entourage wana parce que okokate na kenda ba démarche bazo ngate na vanda pa majaki watunda wa mbote na pesi majaki watunda mbote sika zali nzamba pambolo na nyoso sala na bomo inanga donc mutu sota yebi majaki waza na ligne boko misa mbote magena mona ekala boko misa mbote majaki azonga lokola mwana na ko kufela grande sœur nanga liboso na kati ya ndako majaki pasa ko lela ibembezate bien aimé dans les scènes okendo lele bembe wapi oza na ndako toza ne sika te na mwana moka mobile na maboko majaki achanda kwa nje na lela yama ozo lele bembe mena bayebi ke ya leki nanga na poto ifa kunde bembe osala kate lokote mbongo na maboko ezate oza na batu bien azaki muta batu ba majaki abelela batu nyoso to wana baye ko chakodjation batu ba chakodjation lokwa na tembe na kangisa mbongo ekoka na zwi na tinde na kini bakunda grande sœur na ngai eleki mais nazo likana kabwana vi wana tala ka batu baye ba idée ba chilo ba kodjation ozomuna keso otiki vi wana o éloigner batu wana musika na yo lobiso likambo zwinga banani ba osunga oke kota na vie ya bonzambe na vie ya bonzambe oke na domaine mususu na vie ya bonzambe oke bandela ba relation mususu. Mais le kola nzambe alinga inga na vie wana te na yeko ke dernier rendez-vous na assistance sociale nzamba salangolu ba longola assistance sociale moko na Orléans ba longoli na Orléans batindi mission na Paris na Voltaire zaki na métro Voltaire na yano ke ni rendez-vous kuna comme na zaki na 18e na zaki na adresse à marche ki watunde ya 18e alors ba rendez-vous na nge banoza na Voltaire sur Voltaire kuna na ke rendez-vous na basinga la bi non assistance sociale o alandaka yo assistance sociale azaki motema mabe
donc ndiye batiaki eloko mo bene longi na nga nayebi te soki mpe ezalaki kaka mpona nga ata miliki ya mwana oyo ata kushe obiene me mpo apesa yo ezalaki nga na ye likambo bayesinga bi te zela rendez-vous na yo eza rapporte mais batie assistance sociale ya sika awuti orléans donc tomoni liste na yo mpo assistance sociale wana ye moto aoyamba o bien-aimé nyonso te ezalaki kaka na intercession ata eloko akolia ifo kaka kosala intercession ata esika kolala fosalaka intercession na binzambe yo lobi na nga lalongwa na miziki mais entourage oyo nga naza eza ka entourage ya bato wana sikoyo nakolongwa na bar ndenge nini mpasi nazovanda deja mokolo nango aza deja na bar soki aza na moto azoteka te afutaka mpe bien nakolinga kaka nasala mpo nofutaka biso 40 euros 40 euros nde tobandaka mosala 18 heures wana 18 heures ti minuit baofuta 40 euros par jour nakozalaka na posa na sala 40 euros wana eza nécessaire mpo na nga et puis ekome na moment moko boye ya bavacance ya bavacance me bamama nyonso to Paris basanganaki basalaki siko kermesse na Aubervilliers bien aimé kermesse wana na Aubervilliers bando futa biso par nuit 80 euros donc nde naosala lundi mardi mercredi jeudi mpo kermesse ebando bandaka vendredi samedi dimanche donc nazaki mutu moko naosala semaine blanche donc obandi mosala lundi na nganda lundi nganda 18 heures à minuit bozongi okelala mardi mercredi so tokomi jeudi vendredi ozwi 40 euros na nganda nde bafuti yo te kozoservir 18 heures à minuit to bokanga na mama na yo wana bomati na voiture na bamère malou premier wana mère malou aza na vie tomati na bamère malou bamama na biso na surtout Paris na tomata na bango na voiture toke na bango tina kermesse kermesse tobandaka minuit tobandi koservir talaka kermesse yango ezalaki sale monene bozowuta na coin tina coin bafutaka biso 80 euros donc na journée moko na obima lokola na 120 euros sikoyo nzambe ayebi biso fo tika nzela wana 120 euros wana na semaine na journée sikoyo zwa journée beta sikoyo calcul 120 euros fois 7 na 7 jours tozaka bato tozaka su na pongi te donc tolalaka ta mokie tovivaka ta ebele nzambe ayebisinga te wana te il faut tika yango bien aimé, on a des projets que le Seigneur a fait pour nous. Oh, tozo mona eza réalité. Et ce n'est pas la vérité. La vérité, simba mina maboka nzambe. Donc, nzambe zo benda nga pa koti sanga na vérité vina nga. Menga na otala ba réalité fona fute ya mama na nga ndaku. Donc, mama na nga boko na nga bien na kolinga taza na pasi bana na nga ba na kini fona bengi sabango na mutu na nga. Menzamba obenga nga na makamo susu. Sans papier. Ok, pas nani. Ok, pas yaya, ok, pas leki, ok, pas ndeko. Bimo webi ki ndeko poto. Ndeko ko yambo lelo. Akole yambo lobi faut contribuer. Eza abandeko mususu. Ako yambo andimito o contribuer. Mais eza abandeko mususu, il faut contribuer. Mais yo zana ngoti. Tu vas faire quoi? Na koma ilo kwa mpepa kaina. Oh, alali alelo alali alobi assistance sociale analaka yambinga to sololi na ibene assistance sociale onde nzambe mutalongola ke atali situation na ngabi mais non situation na oyo mais papa ngabi te papa azate bona babina mais il faut komela Nantes mais assistance sociale wana ebite ke na article boye il faut komela Nantes parce que ozana acte de naissance ozana acte de naissance mwana no aza français ko vivre na ba condition ozana ngote alors en absence à papa il faut qu'on la Nantes côté la Nantes ba makamunyo sur article et tout faut Nantes azo soin na yo équipé yo pour papa za po en Afrique OK bon zone chèque au kiti na se pour série on ezaki so ba peso chèque likolo au kiti na se au récupérer biloko na moka assistance sociale na pesinga chèque 300 euros a pesinga bon na kiti na se 300 euros la semaine na 1000 5 boîtes à 1000 ya bana wana pesika biloko dobele mina koki komema na biloko na te mbala moko asaleli ngai nini abengi to na kiti na na sela landinga abengi abi madame samba mata na mati abi na ngozo ke na sena port au centre vani na centre ngabe abi ozo ke de tapoter la centre na futi une semaine na futi une semaine à partir de lelo yona mo anobo compter ne tapoter la centre
vie échangée mbala moko. Na tapoter la sainte abi oui na futeli bino na tapoter la sainte boza na chambre kuna na mwana boke à partir à midi le bandi zo papier beneme na mema biloko apa lukelinga basaki na memi biloko na tiena ba poussette do banda na longwa ki wana ti esika na koma ki na okumisa ka nzambe na okumisa nzambe nzambe suko alongolinga na maboko ya bato esika na zaki azwinga charge assistance sociale na par semaine abana opesanga 300 € par semaine 300 € peso ba 5 paquets à miliki 5 paquets à lait na komi na ba miliki na komo kaba nani kingandi ya boni ya bien wala teka bachanga na hotel koza ya kushi te ya koza kushi tala ba kushi na koma na ngona shamba mwana ngalo ozanga kushi mtoto ozanga kushi kama na nga bebeto nzamba pambolo bebeto azana na Belgique bebeto mutulea mwana otika na mwana okeni na mwana tina bar bebeto abinanga mko mususu abanga te ngana obima na ngate na otika na mwana natika na ngana mwana yoke no musala bien aimé ba projet onzamba sala pona biso ozana projet na nzambe mito mitika kana maboko ya nzambe to na yeko mona nzamba sala bongo na yeko mitika ali na bandi siko prière ya mukanda na binzambe mwana azoko kusa 6 ans tozokota 7 ans otindi assistance sociale soki ya solo yo muto tinda ki assistance sociale la kisanga ke yo muto tinda ki assistance sociale a décocher mukanda na ngesi ke fandi na kenda ba démarche to koma ba lettre siko assistance sociale na yeba inga so akomi lettre binanga bon auto sa lettre na Nantes to so komela Nantes pona papa mwana la acte de naissance ozana nini na maboko no ya mobali na bine mobali akima kenda na Congo na ka leo na maboko na okaka acte de naissance abi ata photocopie mobali te bino ba noir bo assistance sociale ba noir bazaka basi ya misu makasi ata carte d'identité ozaki na ye ata carte d'identité ozwaki te ngabite na zwaki te na ngote nazaka na acte de naissance abi ok problème ezati tout ça les premières lettres bene na zui lettre wana avasa sa to yeto sala sisi na sengi yango na zui yango na simbi na maboko na fandi nie na bonde ya seso sala no de aza chrétien na lobi na mutema na lobi na mutema na lobi na mutema na sisi na zui lettre na pesi a checker un mois demi réponse ye ba boya kopesa nga papier wana dana ba preuve suffisante assistance sociale na après 2 semaines a bandeli sous makambo a komi na wana pilata nga isina bito otinda lettre le 15 na kota mabondeli ni manger ni boire na kangela ngo pe na seke na ye a zuleta komi matama sa mbase sociale bino boye biso bakisali lo makambo opesa otanga poza te ke o makambo akomela nga na yeba itete apesinga papier wana na tangile nga na otanga na ngate mamba français milele ba écriture na bango wana na otanga na ngate na obondela na vandika anye na oloba na kati motema na bonde na selo kwa na otanga na bonde tila na sisa madame oksambo comprendre ozu sens ya message to kominga abi wi na zui sens na pesier abi tant na abi na bione abi prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Ton Dieu, il va faire quelque chose. Moi, j'ai dit, na ici, na bibi, na sa kondima ke, nzambe na nga sa quelque chose, abi, ok, na kiti. Na fandi 1 mois, 2 mois, ma ça c'est là. On va demander ça, ma venez. On a rendez-vous demain. Lettre, mourier, une bonne nouvelle pour nayo. Bien aimé, na Seigneur, dans le 2007. L'air na ye na bureau abimisi lettre tout batine biso pena papier mo be uti o ba délivrer ke na kozo papier et uti nanti aibisinga skomoni papier o il faut que côté mona tribunal pour tribunal et bimisa acte de naissance ya papa acte de naissance ya français ya ba papa oye wuta kapena nanti aibisinga to sala beto zonga asa so sala na banda o déplacer te asali makambo to papa ka remplir ye moko apesinga kana signer azui achi abina ngana obengo dans 2 semaines papier ke ezongi alena yo kozwa pina faveur yo ke na préfecture après 7 ans ton na ko na koti na zo mukanda wana na kota makomo mibale na makolo mibale na maboko nzambe wana nzamba longoli déjà ba idée wana ya école de la danse nzamba sukoli nka ba idée wana nyonso ona zaki na ngoye école de danse na bosana na kati yana ya koluka mukanda ya koluka nzambe président na nga ya ngo musu président na nga ya kinabite na ketala e na ke rendre visite okela kela kuti bona sakara to sololi atuninga bi ata ba clip okosala ta ba clip te na ozo lokwa danser te na ofuto penda lokola professionnel osala ka ba clip
parce que na zanga na nga batu nyonso yo banda na tia kozwa ba fille na zwa fille lokola yo te na ebite so na kozwa su fille oya ko bina lokola yo natali mbongo natali Yesu natali position na isi na bi papa na koka sute abinango koka sute ngabite papa na koka te ko bina isusu na koka sute na sina pesi mbomo epa nzambe na komolanda na nga nzambe atali nga binanga wi olandi nzela bien na benga ki opona tata atali nga so binanga okumu sambela nga biwi na kumu sambela papa abiso ba yepena na mibala ba jaro yo linga parce que na papa no na yebi yo ba yelo pena jaro mibala yo linga kawana pena baguna yo okete na bite papa na okete na sina pesi vi na nga pa nzambe na okete atali nga seki deuxième fois ayebisa nga loka suka ayebisa nga mnona binanga oponi nzela bien continuer na nzela oponi nzela bien na ningana tunuka deux questions oyo natala vraiment soki ya solo o raccrocher bien loko kangi bien asinga kanga ka place o kangi wana kotika te na yebisi merci nande na bimé na ngana ke na ngana ekotala ekaka na bimi na ngana ke na ngana komosala des examens de conscience na bi wana ninga futanga combien so na bila ki na kezongela su miziki te na bite nzambe déjà comment pesa ngata moi 300 na zena mukanda te au pesi de mutu mubu pesa nga déjà 300 na semaine kushi nini nyoso mwana zana ngo ekoki na kokota susu na buzoba te eza buzoba na sala ki yango zaki musala me na kozonga susu na makambo wana te lokwa na sina sukola ki bomo na ngana makambo wana na kende ka liboso na bosa na nyonso na continue nzela na ngande omunanga na continue nzela na ngana nzambe na kangami na nzambe na kobota mwana mibale nzambe azotelema kaka na bafaso mo bozomona le moke yo ko ile mo telemi esimbi te na kotikana na papa liboso na kozwa papa mosusu ayonga na évangéliste na zaboe mais évangéliste ngo bobando kwea tibo yo kobota esusu mwana esimbi te na évangéliste to kabwani lisusu na kotikala ngamo koluka nzambe nzambe yo ko révéler ngamo comme susu je connais ton mari c'est le fils de Simon na surtout ka bezaka ba série ya ba fête 2008 pour na kenda kin na 2007 na zimu kanda après 2 semaines na kikine na voyager na grande sœur na nga na kin akenda obeta concert tant na kena kini kuna lokwa na kena na mwana na nga mwasi oyo ya misatu ya misatu ya 4e ozana zakina na 6 mois mwana bela makasi na kin abela makasi apona bando sambela na satasha kisuna ba musicien ezaki na musicien mo boye o na kotanga komona ete pona obebisa réputation eta kabela nga mbongo mo ebele 500 € n'époque wana ezaki ebele akabela abengisenga kabela nga mbongo tanga kabela nga mbongo na bondela ete na zimbongo wana na ye na ngona utiliser kyango et puis après mikolo mwana nga wa bébé bando bela mwana bando bela tellement banda na kenda na zala ka na retraite ngai mama na nga na bana nga nyonso tokota retraite pendant 7 jours tant papa na nga molimo aza prophète tant na isi mwana zobela zokabete ba mwana yo sala na grave ba tomemi na dispensaire moko na mwana bango bakomuluka bachuba mwana batonga bi non bana biso poto bachuba bango batonga te o bolinga bo kalisumu esala sungabi kalisumu te bolukelo mususu bon to chuba ete mais tozong sona ndinga mai papa na nga molimo abibo tika ba pesa ye mo force na mai et puis grand sœur na nga bi non loko esali boy donc ndeka na moni boy lobby nazo réserver to changer ba billet to zonga sinon te mwana to yo perdre de papa na nga molimo yo benga nga isinga lobi ozwaki mbongo moko boye mbongo moko ozwaki ezaki ya bien te donc mwana oyo bangai basombe na mbongo ozwaki ngabi wiki ngandi na kino tala ye apesa nga otambo na babi est-ce que olongola idima nzambe ngabi tina longola te est-ce pour nous présenter mbongo na pa na ngati ngabi no papa na mona ka kende ko to beta ni musique to za ne sika moko aza famille pour na ngana zoki on mabeta bi non so changer nzela ou so changer nzela kolinga suko zonga simate mbongo wana ozwaki. Shalom shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble servante de l'Éternel, Maman Immaculée Omanji. J'ai une bonne nouvelle de vous annoncer concernant notre chaîne 100% chrétienne. Quelle est cette chaîne qui est 100% chrétienne? C'est
Tolona TV. Tolona TV, 100% chrétien. Alors, venez nombreux pour vous abonner. Abonnez-vous massivement. Vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. C'est belé, bon, 500 euros, c'est belé, hein. 500 dollars, c'est belé. Après ce que moi, après ce qu'on a intention bien te. Après ce que yo, au te ki mwana. Mais nzamba lingi yo. C'est qui? C'est qui? Apesa ki yo eza lokola oteki mwana nzamba lingi yo fo kota mabonde lingami ha nzambe na teki mwana grand ya nanga tanga yoka message wana abanga ki penza makasi to bandi prière abongisi ba papier nyonso tu nande to yaki kozonga na ozana na poto muketa ko to komi na aéroport là to komi ba nande na memai mwana nande na zonga na lipapa tout na tika na Congo na lipapa ya lipapa de nzamba ya kosala ke na tanka to komi na nini mbala moko kana zaki moto na zaki wana si wana zo dépendre na zaki na vana na Saint-Denis ba memi biso na hôpital wana ya komo na ngobungi hôpital wa munene na Saint-Denis bakanga mwana kuna 2 semaines ba prière nde mwana ayebe siko yeba ko s'établir et tout mwana ayebe ko zonga à partir wana na yako comprendre sous makambo belé na yaki penda ko dinda penda mozindo na makambo nzambe na yako zinda ti bilaka nzambe et comme ko se manifester le Seigneur m'a parlé des fils de Simon fils de Simon na 2008 namona kaete ozwa oyo yete otiki ozwa oyo yete otunyeka tata na bino nani apesi komobe ete oyete ato vandu ato le ata bo umeli me yo mona kata mutema no oza na révélation ebike siko naza eza yangote esiko naza eza yangate matozo mona tellement donc diable azana ndenge mo bebe ne me sala makamna tu peux pas comprendre ozo sentir que place wana eza yote l'Éternel t'a parlé beaucoup de fois oza vraiment la révélation ya vie na ona maboko mais ozo tâtonner parce que ozo ta la circonstance ndako na vandi ye mutafutaka farti ye mutafutaka mais iza yete so na bina tika ye nana ofuta ndako so na bina tika ye nana osala bo circonstance ozo ta la réalité ya vie na vérité et kokanate o nzamba yebisa yo donc eti nzamba ko kutanga pe na fils de Simon ti vi na ngale onde koma boye yango na yebisa nzambe na tango nyonso bo moninga na beteli bino témoignage oyo na tango nyonso tu na lembaka po musala nzambe bene meza komba musala nzambe za komba mutu muso ko za la pembeni na yo azotala yo azoyeba teke oyo yo za eza o nzamba lobaki alinga combattre yo alinga azomona ndeti place wana efo ezala ye o nzamba lobi pona mutu bien aimé ça sert à rien au combattre mutu wana okoka te osala ngo na kuku osala ngo na moyo osala ngo na butu l'Éternel va s'élever parce que nzamba lobaki na mutu wana lobaki na yo te kokanisa te ke o ndeko osala ya bien ta musu yo osala ngo koleka ye te esika wana ndeko azali nzambe mutu alingi azala wana eza na bato musu pe bisika musu bazali bazongo pe na nzela mabe oui na boyi teke mabe ezali mais esala ba place musu bato baza ba condition ya vie mususu bato baza nango ba mapamboli mususu omona mutu azo simba bokatisa lokola mutu na salaki befort ebele te asali befort ebele te nzambe so aponi mutu la Bible dit il fait grâce à qui il veut yango na yebisaka nzambe siko naza et ya butu et ya moi comme eza ngate eza nzambe l'Éternel va s'élever à chaque fois maboko nange lembaka po naza mutu maboko nange koko lemba na koko za na ba idée na baisser le main na zonga na témoignage na ese nzamba chaque fois maboko nange bando lemba à chaque fois motema nange bando luke déplacer et kende musika no à chaque fois na lokuta na ba circonstance na ba réalité ya vie o ngai moko ana nazo tato la keza vérité te na ko bando témoigner témoignage à chaque fois na témoignage on a ebi ki en direct ba te belé ba recevoir quelque chose retour nanga et à force retour nanga eza force nga na luka nzambe te nzambe muta lukanga et puis nzamba lukanga na kimaka bien aimé dans le Seigneur eza na bato musu na vie ba luka nzambe
nga na luka nzambe te nzambe muta luka nga na kima nzambe na kima nzambe na kima nzambe na nzamba ya kangi awa na kimi bo kangi awa na kimi bo kangi mo peda muto afandi seko na ndako abimisi yo libanda na hiver abimisi yo libanda na hiver siko musala nini oko musala oko mobenga kingandi oza na moi mutu wana ayebi te ke oyo so benga ayebi te ke babimisi yo libanda grande sœur na nga na omoni na lini ya moseka ke le Seigneur te bénisse ma grande sœur na ya kutu pa ya moseka mukomusu na sala une semaine ya moseka ayebi kaka ke Jean azala na place na ye aye na ye kotala nga na vanda pa ya moseka une semaine nalala na lia ko fele aza wana na lini na omona ye mama na loli ayebe kaka na place na laki na place te na salika lokwa na ye mwa vacances mo boy na provoquer ka vacances mo boy na ye na nga pa ya moseka na fandi wana na liaka na nga tellement ya na melaka na lalaka na nga na mwana na nga na kikuna bana mibali wana na ozana na Samuel na ya pa ya moseka na ye bango na sero na saka une semaine na ndako na ye o mona so longwe wana po batimbelo ke oza na place to bengi mutu musu boni na osanue vendredi na oya na bana oza na place te mais tellement honneur wana ya ki musicien honneur wana batu bando mondelo olinga te okweyisango olinga to lakisa ke oza na place te mutu ayebi kaka oye weekend mutu opa mona kota musu kala ayebi ka oye weekend oye pe wana olekisi vendredi samedi dimanche ngo lingo ke dobi naza fatigué sérieux na pe to osala ka te wana mukanda te osala na mukanda na eza lokwa lelo te osoke olsisa bapongino kapa bato lelo osali 2 jours obenge okuno ko osali 3 jours obenge okuno osali 4 jours bato na bayebi kaka yo osano na place nzoka yo mona kati ya motema no oyebi ko osano na place te ti assistant basoso ba kozwanga nande esika na komi lelo nzamba yo pesa nga vision abinanga yo na yebisa ko sa gagner dame yo no oza wana banokanga kaka ba jeune pona ba vie bato yango moni vision atolo na se ebima na tolo na se na kotaka retraite à 3 jours na bato ni manger bato kota tolo na se bazali bayebi ni manger ni boire ni laver ni brosser to brossaka te to liaka te to sukolaka te to melaka te pendant 3 jours vendredi minuit bokoti ti dimanche na tongo et puis nde na koti wana na koti pona vi na ngati koti ka pona ba via bato ba ye wana na zuta na ngana solo na mutu moko na so na nzamba ko toucher na solo na porter ba fardeau na vi o nzamba bengela nga yango wana naza na nga wana pona bato na général pona bato na bondela aka pona bato et puis soki na bondeli pona bato nzambe atelemaka asalaka parce que eza vision euti epa nzambe na zongo na makasi te oh mama compliqué mukanda combien de bato mikanda efungwami na tolo na se bato baya na tolo na se bazosimba ye ya mira ya zali yelo na moni na ligne te na yebi te soka olanda pre aza grande sœur na vandi ne na bandal seri na ofutela na avenue na bosanini bana ovanda 3 azaki lokola pire petit ya mama na biso azali na mwanganda na ye parce que bana ovanda wana na isangila na bandal songa na uti na nga ba voyage na nga na uti ba nzela na nga yo mama za uti aza kuna na babara coin et pas na ne pas ya Mireille to ya poto to komi na poto ya Mireille pas ya poto ya Mireille ya ko bela makasi tala nga ka na video boende to tala na bino na poto to solo la te bengi nga leki na nga na okufa ngabi ya likamni na bileki na nga na zo kufa nde na zaboye na za na date mukolo boye fo ba kelongo na nga biloko nyonso akati balobi ebebi nga bi ya solo ya otuni nzamboye na bondeli na lembi ngai se weekend oto kota tolo na si to ana 3 jours atolo na si est-ce ko ko gêner abile ki nanga na okomela bakisi ngabi bon yo lokozo mela bakisi ok nango particulier moi je vais gêner pour toi na gêner pour na yo na obondela pour na yo ya lia na yo zala no à l'aise mais zalaka da présence nzambe
ayam na tolo na se mobali na ye j'aimerais pas mutayaka na ya simba ye tokota mabondeli vendredi samedi dimanche na tongo après semaine on a eu aucun hôpital na hôpital ba pesa résultat boté biloko baby té biloko ça bien te kotala bien examen autobimisi ba radio autobimisi eza photocopie ka ba tio na mupandi to aspirer ba biloko musu ya mike kaka eza wana ezo déranger biloko eza na kati na o lelo grand sœur aza bon moi l'Éternel a beaucoup fait batu babala raté babala na tolo na si parce que eza vision nzambe donc bien aimé nzamba komisanga akotisinga na projet na ye ndeto to tanga na Psaume 37 banguna bakosala ba projet pona yo so ba projet na ba osala ezoko aboutir ne lo côté balia mino ndoki po ya pembe na ya ko mvute yo to ya ko bebisa misala no bien aimé kozela eta ya na maseke o comprendre oko comprendre yango Bible prépare memi biso lobi tubako yeba biso na bizali au mona ya ko banda no bien zoka za instrument moko bo o diable ko utiliser lobi contre yo aza instrument moko nzamba o comprendre te yo moko vanda ko loba na ye pina to welele lokote mais to kabwana ka bona comprendre ate akoma ne ennemi Ngaza baninga mususu to banda ko lia to latana. Lena kotika na révélation que au fils de Simon na betela bango révélation fils de Simon. Ndenge to partageaka na yebi ke muninga to sambela na ye. To kendaka na ndaku ni ya na ndaku nga to partageaka ba message nzamba ko lakse loko. A partager na nganga pe nzamba yo laksange loko a partager na ye. Na partager na bina comprendre tala date na komi nzamba yebisinga na mitungisa matena vanda calme. Natalela ye mobali nanga zali fils de Simon les jours nakuta na fils de Simon na betela e témoignage na bi ah ma chérie biloko nzamba loba na biso makamu nzamba loba na biso photo simbango obiki nakuta na mutu okuta na mutu nga bi aza nani nga baza pasteur fils de Simon bi ya solo nga bi oui alobi pena papa na ekomone Simon abina nga ya solo mais là na bandi ko sala nzamba comment réaliser ma mariage nzamba comment sala ba démarche à mariage muninga wana mutasimbela nga masasi ye kaka mutazo luka déstabiliser ma yeba ki vision ayeba ki révélation mutu mususu zo mona za pembeni na yo suka soka zo poussa yo a poussa ta ye wana ye mission tanga mona ke ba projet ya ye la ke zo simba te a salibo ya contredit nzamba matisi yo azongisho wa nzamba bimisho na porte bo ba yeba kale yo yeba te biloko ba ochelo ba misilo yeba te mais nzambe na molimo ayebi azo bimisho bo yiba ba mona progrès ne sika yo kita ba mona nzamba o matisa yo bibelo bibalia ka ba koma ko lia mine ba koma ko lia mine yango mona makamusu ezaka physique et comme elongwe ezaka spirituel bitumbe longwe spirituel et comme physique parce que munguna tellement nzamba échoué c'est na ba projet na ye nzamba échoué c'est tellement na ba projet na ye ba komolia mine verset to bandaki nango pona bandeko to musu ba koti retard tozaki na Psaume 37 verset 12 Bible zo ebisa biso les méchants formaient des projets contre les justes et il glisse dedans contre lui. D'autant bazo former ba projet contre yo, bazo glisser les bazo liamine. Tout le monde a battu mususu go ba katière, azaki ava bunda donc liamine donc bozo yo kezaki na bana misusu bande comme mususu kola na bango. Asa na tango bo moi so akomi na kanda zo liamine. Yango wana exala monde ténèbres. Yango ne sala bango no bazazinga zinga na biso. Na molili tellement batie ba piège batie ba minyango na bango koité batie lo ba piège ba moni ke bango moko ba se retrouver na ba piège na bango ba koma ko lia minu ba koma na kanda mais yo tellement za innocent za juste liboso nzambe nzamba zo dusolisa yo ba tie piège koto nzamba bimission na gauche combien de fiancés aujourd'hui
kaka ami intime wana mutu azokino mema makambo pa fiancé wana bapebisi na Pierre nzambe abimisi Jean basutuki mais ami intime nazaka pembe a continuer mission na ye ake so baby combien de makambo ami intime baby seli confident combien de fois projet diable na mutu aza juste mutu aza innocent asimbi makila mutu na maboko te ekokisama te Bible bi mutu akoza na ba projet belé mais projet ka ya nzambe mutu ekokisama oyebaka to comprendre te muninga na change bien aimé depuis na bête na Bible to kutane kutu na gare du Nord tozaki na fils de Simon na yambi ma chérie prends une invitation regarde fils de Simon nzambe alobaki na biso to bande ko bondela na yi to kabolaka makamu nzambe alobi to sololaka na azwaki ye muninga nzoka na mutema ye azwaki nga muninga te ye yaki na mission na ye jour mpo nzambe alobaki ya ngai kokisamaki aliaki minu na feti wana pe mage invitation aya pete ayate ti lelo ayate akoma pe nemi atikala nemi derrière là ayate akoma ennemi to soana te bobunda te bowelele lokota koma adversaire pour la vie nyonso yo sala kizaka mabe pona ye avancement na yo eza mabe tolo na se bandi aya pe tolo na si mais azali ka contente na moi na pesa ki exemple na lobi batu mususu baso mutu musu alba sala mabe a motema na eza déjà mabe bien aimé zaka mabe. Bonjour, bonsoir de là où vous me captez. Il y a une bonne nouvelle que vous ne savez pas. Abonnez-vous sur Tolonase TV. Mikolo yo, soko kotite na Tolonase TV. Ah, na lolo ko raté. Kayen muta pekisa ya sala mabe. Eza mutu te eza nzambe. Kayen muta pekisa ya sala mabe eza nzambe. Mais kayen yoka conseil ya nzambe te zwa degré. Muta pekisa asala ndeko na belle mabenza maibisi kaya mabetelemi na porte soko o vaincre yango okocha mutu likolo mais soko kwei okwe nango nzamba yisaki déjà na conséquence a plus forte ngai na yo tokanga mala nzambe na isi na lobi na zai kutu makambo na koloba te. Mais na yebi ki nzamba lobi makambo nyonso pona mutu moko yo moko za wana yebi mutu nzamba lobeli makambo to umeli to komi minuit to komi minuit to bande 22h to kotiti minuit nzamba linga mema mutu moko na pensée bene me nzamba za na batu na ye nzamba na parcours ya bato na témoigner on auto témoigner les bino na témoigner on na Kazarima na témoigner on pas Edino na site Edino na lala pongité témoignage est pambola monde entier voilà kutu na zuma parti ka ya ndambo ta devant sur 2 heures du temps batu musu na vie ozo mone pembe na ozo mone kwa lipamboli aza lipamboli te aye mission a des fois tu okuma na se faiblir mobo na ba prière ba poison retardé à prière bien aimé faites attention ba tchela batu ba poison ba lia ba kufa mais yeba ke poison oyo ke ba tcheli yo pour bonde la kate eza plus dangereux que poison oyo ya moto ali na biloko pa kufa bachulu poison na kati
ya bomo na biloko kolia ba tilo pozo ba mvute biloko ba mvute ji ba mvute nini ba mvute yo ba mvute ndaku na yo kaka po yo lala kolamuki ususu tro comme na ba papu ba prière mo ba 2 minutes parce que munguna lingo koma te place nzamba zo lingo koma to koma kana kati ya banzela na biso na nzambe to kota kana kati ya ba destination na biso na nzambe kaka na nzela ya prière na nzela ozala brancher na nzambe ndi nzamba o memayo nde nzamba okokisa bilaka na ye nde nzamba okokisa ba promesse ne lelo nzambe akoma sujet ya litio pona bato ebele na kati ya ba famille na bango nzamba nga lobaki asala ate me yebaki mokolo o nzamba lobaki osala binemi bobima pe kana famille binemi bakuba po bibelo bimuto kozana na binemi na kati ya libota na ye na famille na ye nde tosangana na boye to osalela nzambe toyebani bilongi toyebani mitema te projet ya diable ekokokisa mate na bomoi na yo muto oza branché connecté na nzambe ekokisa mate ata basangani lokwa tour de Babel baolonga te po yo oza ya nzambe na yebisi bino nga nzamba loba na nga oza gagnère d'âme depuis Congo nazalaki o nazate jour ozwa révélation na benemi na melaka diamba moko na yebite so yaki ya mbandaka to ya kikwiti to ya kisangani nazaka na kwiti moko me nzamba tindi muto lobelanga nzambe so alingi mutu ata mutu wana sayaki kindumba ata mutu wana bomai mabala ata mutu wana koma kisu mutu aliboma atuki nzamba poni mutu wana bokita bomata soki nzamba albaki lobi akoza instrument na ye ata bosangani ça sert à rien de combattre mutu wana. Moi je vous conseille pour ça ya kende fongole la nzela kende parce que c'est dangereux bato nzamba pona ko telema liboso na ye ko arrêter mission parce que mission yazo sala eza ya yete mission yazo linga ko kisa ya nzambe tango yozo telemela mutu abongo eza loko zo telemela nzambe eza loko zo telemela nzambe yo ko ba yaza ki ndumba ko te ya Yesu te yaza ki boy yaza ki moyibi yaza ki kuluna yaza ki bo côté ya Yesu te nzamba poni amoni yenda za mieux placé ya tanga te ayebi français malamu te à côté ya Yesu te ya biso nini bible nini ya yebi ka o ya yebi wana eza likamba nguya eloko ya likamba puissance ya likamba otanga te bato ba nzamba pona na ba fefo kuna na bambanda ka bate ya Yesu na munoni banglais kutu bazana na complexe wana te mutu banglais soka ye place à côté en anglais bino monde boko luka mutu na bino oyo akosela bino interprétation na français biso ne mutu toyoka lingala so lingala za langue nationale na biso nako ke mboka nyoso nako te na lingala bo débrouiller bo luka interprète su boza biso bo yamba o nzamba chekati nanga bo so l'obligé o luka interprète banglais basala ango anglais jamais ko yao liboso na mnate ya bino na ba faux français non akote ya bino na anglais na monoko na ye l'église na bino nde boyebi ki ato bengisi anglophone na koya pour préparer déjà français moko oya yebi anglais ako interpréter akoya ta ko lukate ya bino na ba français te to kote ya Yesu na monoko to sa à l'aise alobi na biso to ke na mboka mobnyoso to kende ko komisa bato nyoso ba disciple na ye il faut te ya bato na langage oyo na monoko oyo moni ki oza à l'aise message et koki ko passer tranquille bao bayebi lingala te nzambe akopona mutu moko atie wana oyo akoki komemela bango makambo oyo ozoloba na monoko oyo ozoloba oke na mbandaka oke te ya na mbandaka na fofo kuna esika bato bayebi lingala bete balobaka kimongo bakolukelo mutu oyo ayebi koloba kimongo ayebi lingala a traduire makambo oyo ozoloba na lingala na kimongo po milimo ebika c'est comme ça. Et pas na biso ba congolais nde makambo wana ezaka mingi muninga leki ateye bino liloba nzambe nesika bino bozwa o ya pesi bino eza ya motu ya bochango na misala bino bokomo contrôler ba français personne sera loba G alobaki elle personne fera loba père alobaki les pères bobungisi nyoso lipamboli nzamba tindela kibino obungisi on likola ko contrôler ba français ba la ba le na parole de Dieu. Eza na nini ya nzela mote nga na yeba kotanga te bien aimé dans les Seigneur nga bien aimé na bloti dans ça qui bête sauvage
kibo na yeba otanga te talaka lingala déjà na difficulté parce que na zwaki kutu tante na classe soki tante na yebi kotanga français kaka na nzambe mutatangisinga na ibaneno na Bible lingala li mère spirituelle na maman cadré maman Rema c'est ma grande sœur asa 4e na libumu maman nanga ngana maman Rema mutu mwana moko aza na 4 grande sœur nanga Nancy maman Rema Nancy après nga aisina ana nzambe omemo musika ote ya nzambe il faut banutanga la Bible français na maman Rema no bandande na bité il faut tanga ngoka bongo yo mona ba faute tanga kaka ti okuma lelo na koma otanga français na koma okoma français na tangi on a classe te eza ngolu bien aimé nzamba zana batu na ye nzamba zana batu na ye soko remarquer mutu wana nzamba ti opembe neza pona lipamboli na o saisir opportunité kotala âge na ete kotala ndenge mutu wana za kite yo profiter nde na makabo oyo nzamba ti kati ya mutu wana kotala lobi ya mutu wana te po nzamba otala ngote Yemuka lobi ne passez pas, vous pensez pas na ba événement passé et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Nzamba sa longoli mutu oyo zo kanisa o yazalaki lobi. Nzamba sa memi mutu na standi mususu. Me yo zo tala mutu wana kana misu o selo yo oyo monela ke lobi. Ozo zongisa mutu wana te ozongisa ne nzambe. Ou comme nous avons la Bible, nous avons limbisi ya masumu te. Parce que nous avons manqué Saint-Esprit respect. Parce que nous avons na mutu. Et ça travaille au molimo mo santo salaka. Et l'autre bo salaka. Et ça travaille mon Saint-Esprit ya sali travaille na nzoto moko boye. Songolo pakala. Mais yo zo mutu wana. Ozo zongisa mutu wana na si. Mutu wana tazaki petit na yo. Mutu wana tazaki leki na yo. Atazaki makangu na yo. Toka yambi yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Atazaki papier liboso na yo. Considération wana. Ya mafuta nkolo. Yambo ete basala nzambe baya ba consacrer mutu. Nzambe yemo mutu a consacrer mutu. Parce que alobi bien à Samuel. Je te connais depuis le ventre de ta mère. Tu étais consacré. Tu étais consacré depuis le ventre. Donc tu as consacré depuis le ventre à maman. Baba sali na nzambe bayaka ko accomplir des missions nzambe na miso batu. Bayaka ko accomplir mission nzambe na miso batu. Mais mutu abengami ate ya Yesu. Mutu abengami akene mission nzambe azaka déjà consacré na libumu mama na ye. Mutu wana so tali témoignage na betelo témoignage ne o kaka témoignage ne za compliqué a mataki kitaki parce que monde de ténèbres ba olinga te loko wana ezwa faveur ezwa place efanda ba onu bundi sango kaka. Mais le col a choisi par Dieu. Dieu va faire grâce. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Nawaki na ta oyo na koya na témoignage. Wana na beteli binoka muketi na kutana fistisimu. Soki nzamba lingi lobi na pokwa toko la témoignage ya vinanga. Na yambi Yesu ndengeni. Na kutana nzambe ndengeni. Pourquoi na belaki? Pourquoi na marosa ba dépression? Nganga ze loko te bien-aimé. Kisi eze lote nga mona. Na koloba na simba ki protection. Pour na nzoto nanga, pour président nanga linganga, na simba ki protection pour na boma motu te mo simbi déjà. O simbi. Donc ça o simbi, ya mona babake, o tiki nzambe na yoke na nzamba bapaya. Eloko nzamba lingaka te yango na tanto abandonaka ye tokendaka na nzamba bapaya. Eloko nzamba lingaka te yango wana. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous aime beaucoup par l'amour de Dieu. Naebi ke témoignage je fortifier mutu moko. Et ya ki peka pona mutu moko. So eza yo saisir en. Matisa kondima. Yeba ke ba projet ya munguna ba koko sala na bango. Yo za na ba projet nzamba sala pona mitika. Suku bale ko lite na nzambe mitika. Bilo mususu usana no ba combat spirituel pa mbeza na mo diable te.
ezane yondo zolite na nzambe. Nzambe tanga lobaka ka ozwa soin na biso, oui azwa soin bato. Ngana monango nzambe azwa soin ya bato. Azwa soin ya bato. Apesaka kimia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, te pousser dans la présence de Nzambe. Toke senga Nzambe wana merci. Wa sepela ki to kabola o to kabola. To chango na misala o to ko na misala. O moni ke za malamu te, eze bénéfique te pona yo. Boka ngona poubelle, boka ngona toilette benda mai. O moni eza bénéfique pona yo simba yango. Mibali batata o boza na ligne boy bakeza na basi mususu baza bénédiction. Basi musu na vie ba bénédiction pour nayo. Ozakana moi si moko boy. Yozo réaliser te kaza bénédiction pour nayo. Moi si pe ozana mobali moko boy. Ozo se rendre compte te kaza bénédiction pour nayo. Mukolo bakolongo la ye wana. Nde mukolo comprendre. Basi ebele ba vie beba. Nan ba vie beba zo forcer, il arrive pas. Conscience na ye zo lobela ye banda ke tata wana alongwa na sima na ye. Vie beba. Mi bali musu pelelo vie beba. Banda mwasi wana. Alongwa na sima na ye vie beba. Kuma mutaba bara. Kuma mutaba kwiti. Akuma mutaba délire. Parce que protection moko boye. O nzamba tchaki pembe na yo. Il faut que profiter nango. O profiter nango te. O mona makamno se baby. Makamno se bano sale baby. Moi si musu koza ane makamno se sale simba. Atoke koto esimbi ozongi sibo esimbi makambo nezo ko avancer commerce nezo ko avancer société na ezo kende liboso ata kutoza mo ya mingi te moza lezi ndenge mo pena mibali faut tout ça très attention te baka basi ya bénédiction baza mibali pe ya bénédiction baza basi ya malédiction baza mibali pe ya malédiction ba Zali. Papa to pamboli to netoli opoza nzambe. Merci nkolo na oto kaboli na pokwa na lelo nkolo. Soko sali biso ngolu nzambe to lala to mona lobi. To kozanga te ko pambola kombo na yo. To kozanga te ko tombola maboko likolo kolo bakie comme toi. Batela ba bien aimé nyoso to sakina bango na ligne nzambe. Totiki moment na biso ya adoration et louange na 15h lobi na maboko na yo soko bombi biso na 20 na 22h tokozonga susu na présence na yo poto kabola sango malamu bien lobo ebimika tisiko eza ya ngai te ezali ya yo kolo na batu nyonso bazaki na ba problème na batu nyonso to balembaki na batu nyonso to bakomaki fatigué kende kopesa biso makasi zongisa susu bolingo na okati ya mitema na biso tokozanga te kopambolo batu so bamonaki ke na bomoi na bango zoko retarder na selon ba promesse kolo oyo pesa ki vérité zo bimate kaka réalité azo tourner na kati ya réalité ya wenzambe telema na bomoi oyo zo luka yo yolo baki ba oba kubeta yo kufungola ba oba kusenga yo pesa tika ete butole lo ezala pongi ela mokolo lala na biso ola mokana biso batela bandeko na biso baza na bopito bao baza te na malade ya corona kolo bomba bango be biso bao to tikali Yesu tozana na nzoto makasi batela biso batela mabota na kombo na Yesu Masia tokozanga te kokumisa kaka kombo na yo ba médecin o bazo mema lobiko na nzela na mayelo pesa bango ba na bandeko baza maladi protéger bango Yesu bandeko na biso bazo bima bazo kene misala na mipepo ezobeta na gauche et na droite protéger bango ba policier oyo ba bimi pona sécurité na biso nzambe po ete biso toyo bakozanga kozana ba zongisa ka biso na ndako kolo bango pe baza batu bango pe baza na makila na mai na musuni lokola biso bakoki pe kozwango kaka ndenge baza libanda Yesu pona ko protéger biso protéger bango Soko zongi te to kuta na lobi na 15h. Soko zongi te to kuta na lobi na 22h pour na kupambola. Kombo na oto bondeli boye gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. To bete likolo Yesu maboko. Partagez message et kende sike koko kende. Kolo Yesu pambola biso. Je vous aime beaucoup. Bisous, bye. Tolonase TV. Oh, bien-aimé. Tolonase TV. Ne manquez pas, tu ne seras pas dessus. Bien-aimé, Tolonase TV. Ya biso moko Tolonase TV. Ya yo nangai. Bless.